Allô, voilà, bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Naba abonné Nanga, Batutu Batalaranga, Batutu Balandaranga, en direct de Bolokoko officiel. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter, merci Nabino News. Oyo Bozako s'abonner jour et nuit na chaîne Nanga Bolokoko officiel. Merci Nabino. Bozé belé partout dans le monde, au Bolingara d'orchestre, Bolokoko na Bolingara, Ngatinga, Lingara Binokara, Nendenga Mabete. Balobi totikali na un mois poto silisa année 2024 toko année 2025 na makambo na mama minene en tout cas toto zelango pena maboka kofungwama. Un grand merci na batutu balingara Bolokoko, merci na mama Zozona 1 merci na Hervé Mbikayi, l'homme à battre l'ingénieur papa na Soraya et Cristiano. Un grand merci à Sam Coucou les nécessaires, merci na batutu, merci à tous les abakouk du monde. Likez les vidéo nanga, partagez les et commentez les parce que nazana po na bino babakouk nyonso ya monde entier. En tout cas, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages ya babakouk. Abakouk, to se calmer d'abord. Nalobi bien Abakouk, to se calmer. To se calmer, to se calmer. Il y a des choses qui te moni, to la pressé ya roya directement pour le bâtir ya rotombourate. Il y a un sarabino pe na zone sarabino même à chaque moment na mutu na kata SBT. Ne pensez pas directement que mutu na longwe SB. Pourquoi pas zo jouer na SB? C'est nga jouer ta longwe te. Mutu na mutu na emploi du temps na ye mutu na mutu na mamunya zo sala. Peut-être profil to mamboin si ya mona ki kena ye e ba na te, il faut de la temps na ye. Bozara mitema okita, bozara préfété, botomboa. Tenga lingara te Abakouk atombo parce que Abakouk otombo oya mabe. Otombo karate zalaka calme, zalaka posé. Au moins ozo benga boloko, au moins di façon bo benga nga bozo tomboka, moyen à comprendre maman ozo na besoin exact. Bo benga ngai boza kokita. Biso tout, ce qui na lobi ke nga na mona ki vidéo ya Sherika Tumbate na kosi. On se le dit. So na lobi na mona ki vidéo ya Sherika te na kosi. Na mona ki vidéo ya Sherika. Na mona ki ango, nga mona se poser ki ba question belé. Pourquoi na moment où Sherika ko sala peut-être analyse pour na vidéo na ba pour na belle vie, moment où Sherika zo jouer na kata SB. Na lobak na mituna ba question belé, mais muta ko pesa na réponse pe azala kité. Il fallait qu'on soit temps à réfléchir et puis qu'on partager yango na ba ninga na moni ko benga tebe parce que même déclaré ba chia abenginga abina ke babakou ba bengiye bazo tomboka pourquoi tonton Sherika salibe tonton Sherika salibo vidéo na sala oya moni na robetse libaku na vidéo na nga na kosenga na nga yo pardon te parce que na lire na ndako ngote to se comprendre te na kosenga pardon te pour na lire na ndako ngote otika jamais ko mona nga na bengi yo na sengi yo ata $1 otindela na tata crédité na sala rangote opération tomboli star na yo si la bisel na $1 apambo tomboli SB na yo tomboli la maman de tous les abakouk en tout cas yo mtolinga si yo mtolinga SB $1 si la bisel la tombo mi kolembate zala wana to tombola si to tombola biso mama o tolinga mingi yaya ko fêter 300 so pe 1000 kana bino to yebi ke bino bato bofungola chaîne libo facile. Et comme il y a jeton ndeni, nga akamora bino. Et comme il y a jeton ndeni, si la fungoli chaîne après combien de chaînes ou fungwa mina sima bino, après si la yo fungola. Combien? Mais ndeni bino comme on a bino na baboni na bino belé, bon comment se comparer na SB? Non. Pourquoi on se comparer na SB? Bino tu as fait 200 000 et quelques abonnés. D'abord, on a niveau, il y a si la zone, on a n'est pas fumé chaîne en retard. Déjà, si la photo félicité, tu félicité na babakou qui est si là. Parce que ton salaire est fort, il y a retombé la star nabiso. Ton salaire est fort, il y a côté abonnement et belé, il y a retombé l'abonnement nabiso. Tout petit dans ce bobo, les leurs morts, bozo viser si là, bozo viser SBT. Bino boza bino, si la za si là. Abakou baza abakou, famille manjaye, la famille manjaye. Donc, tu es dans le bongo. Tout le monde se comparer, tu vois une comparaison bon comparer entre bino na sila te. Sila a une unité de mesure. Bino na beaucoup qualité, tu vas mélanger bino na sila te. Hein, tout se comprendra s'il vous plaît. Bon faites y a abonnement na bino bien. Bon ya tu vois se mélanger na sila te SB kutu boy ete. Botika SB en dehors y a abonnement na bino.
parce que biso star na biso afungoli chaîne na sima ya bastar ebele oyo bafungola bachaîne bautile bafungola chaîne liboso ya sila mais bazala na babone osila azala nango te bamama kalunga naopesa baexemple bagesho bafungola chaîne na sima sila mais bazala na babone osila nango te donc sila aza moto fo tofélicité et puis bofélicité na biso babakuku ne parce que toaccompagnake na nyonso tosolola bien tozala bien posé s'il vous plaît nazongi na likambo ya sherika nga mpe naa na kanda parce que ngai nazalaka na ngai hypocrite te ngai nalobaka na sila boye soki namoni eloko ya bien te soki nalobi na privé eke namoni esimbi te esila te nakoya na télévision naye koloba yango je ne suis pas hypocrite nde navandi nazalaka na ngai hypocrite te nalingaka koloba eloko na eloko na makambo nango ngai asalaka hypocrisie te soki ça ne va pas ça ne va pas ça va ça va nakokaka nanga makambo asala hypocrisie wana te nakokaka yango te abakuku ozotomboka oui quelque part toza na raison ya kotomboka na acte oyo sherika asali toza na raison ya kotomboka na oyo sherika asali po soki tobi toloba te tokobima bahypocrite même devant sherika nakoloba ndeni toloba mabe ya kati ya motema te omoi bino bato bayaka na bacommentaire dodo protéger sherika parce que sherika azojoue nanu na sb nalinga babétise wana te s'il vous plaît nalinga yango te toyokana nalinga yango te nalinga babétise toyela bato ke protéger te mpo jouer na sbt ata osala buzoba tokoprotéger parce que azojouer na sbt nalinga biloko wana te j'aime pas babiloko nalinga yango te nalinga yango te koyelanga teke protéger te mpo azojouer na sb protéger te te donc mutu wana ata avandaki alobi mabe ya sila tokoprotéger ye parce que na minute wana ojouer na sbt parce que sb yango eza nini soki ye akei sb ekufi to soki eza su na sb te sb ekufi te sb ekozala mpe ekoexistaka kaka tokosaka te tobosinaka te ekozalaka kaka ata 1 million de personnes basali départ lokola sb wana eza eloba ya biso s wana ebebenga sila be wana ezoloba bisali donc mokolo nango nde soki aza te peut-être sb ekokufa mais lokola ye moko aza en vie aza nanu na makasi na nzoto moto akobomaka sb aza te ata yo jiwaka na sb soki okei ne crois pas ke sb ekufa te ekozalaka kaka ti mokolo nzambe moko akolobaka stop soki no nzambe alobi te bino ata bolobi esimbaka te tosola pembe tonton sherika peut-être mpo bino oya sobenime video nango boloko kotomboka pambapamba olingaka ngai te te nga nalingaka motu nyonso oyo tu apesaka le meilleur nde na sb nalingaka ye oyo tuna clair oyo tu apesaka le meilleur nde na sb nalingaka ye mais nalingaka nde te bato bazalaka gauche droite bango nasepelaka na bango te nalingaka bango te bata bongo mais so namoni oza tout droit na kati ya sina na osepela nanga na yo soki oza tout droit te na kosepela na yo te nazalaka clair na mashaka bamonanga te babakoki babengi ngai batindeli ngai video ngai mo deja namonaki video wana nalobi bien namonaki analyse oyo sherika tumba asalaki sur bellevie soi-disant sur film oyo ya bellevie oyoki kokota namonaki nalandaki mpe analyse yango e nalandi yango je me suis dit sherika asali yango mpo alakisa biso ndeti nini natuna baquestion wana ke azalaka bon terme na bellevie ye na bellevie baa bandeko parce que bajouaka na simba nasepozaki baquestion ebele en fait beaucoup de questions nasepozaki nalobaki ya omoni lobi nayaki te navandaki mikolo silence nabaki je dois réfléchir eloni nakoloba opona ye parce que nana kanda mpe nana kanda tolandi analyse ya sherika oyo asaleli bellevie nga na mitune mpe naotuna question naotuna na sherika partage video na ye question naotuna na ye sherika tumba soit disons yo na bellevie boza bon terme yo na bellevie bosololaka bellevie c'est ta sœur bellevie boye wana kuta etali nonga te mais bandoko moko jouer na sb bongo bellevie yango si c'est ta sœur abengisako surtout na bela télévision mpo ani abakuku nga asala analyse nga yakopesa point de vue danga natuni question sherika bellevie c'est ta sœur bellevie azali actrice oyo olingaka mingi patati patata wana etali nonga te wana etali ka yo mo sherika
Sikoyo, Moutongo Zarané à bon terme. Depuis Cherika, au banda rejoué na kati ya SB. Belvi a ben nous avons sous pourquoi? Question na nga yango wana. Et puis, ozo poste na kati ya SB. Toko ça va tout ozo poste na kati ya SB. Pourquoi Belvi a ben nous sera yoté? Ok, nous jouer na Bel Art Télévision. Parce qu'avant, tu jouais pas Belvi. Tu vas dire, moi, n'est pas Belvi trop. Dans ma film, presque tout est Belvi. Belvi, on a notre on a kati. Mais qu'est-ce qui a fait que, oh, ça là, que depuis, on y a na SB. Belvi, soit disant de Rona yo, betenitolo. A ben, il sa yoté na, a ben, ça on y sous-souté na kati Bel Art Télévision. Babakou, boya, boti na ba j'aime. Mouton, zo moun na lo, ba ma be, zappé amour, zappé mission, na ngoyo kinga, ko sa kana ngate. Pourquoi Belvi a bien envoyé sous-souté dans la Bel Art Télévision? Pourquoi ben ça va sous-souté? Pour bon y a bon terme bo solo la ka bota na ba statut à ça sert na yo yo va ndona mobali mais nengeni ni Belvi a comme incapable ya retombe la téléphone et pas ben yo yo jouer na Bel Art Télévision. Il y a des choses et tout ça la ka ba ndona ngai to raisonnera nan. Revenez dans place au Naza. Est-ce que place au Naza, Mouto quand même, a fait un espace à honorer là. Le long a comme chaque film, il y a eu SB, il faut le Chérika, China Chérika, le Nangé Zanakati. Oh, yo, c'est la Belgique analyse, c'est pendant que yo joué dans la SB. Et alors, on a dit, on a dit, on a film, moi, Belgique. Mais, attends, Babakou, bon, on a bizarre. C'est-à-dire que nous avons intérêt, mais on ne peut pas Belgique en haut. En tout cas, Mams, message n'a comme tu pas nous naïe, fait comment? Mams, toi na mababa ku bala yo tomboka. Toi na kanda na ak shirika sali. Toza yo tomboka parce que celui shirika yebike, aza bon terme na belle vie. Il fallait belle vie, ah ben il serait na Bel Art Télévision. Net au monde na ba Pierrot, ba jouer na FB, ba jouer na Bel Art Télévision. Mais depuis Chérika ba na jouer na biso na kata FB. Bel Art mon na sous Chérika. Et comme on a un message que ben na sous Chérika te. Et puis pense Babakou ba qui passe ces années. Pendant que Abakou quand on est là, film à Jean 10 de calamité. Bazon c'est l'analyse. Il y a Batubert aussi l'analyse. Bamon a tola, mouki na tongo boye. Tozo luka solution mamna biso. Chérika et biso na télévision. Assez la biso analyse. Il y a soi-disant film et qui me pèse. Oh, il y a où tu vas jouer. Et pas la belle vie. Cher ami. Cher ami. Est-ce que c'est normal ça? Tout le monde nous vérité. Non, donc quand machine va monter. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal tout le Bapenda? Est-ce que d'abord, Chérika, c'était important? Yo, il y a qu'on conseille là-bas tout analyse. Oh, il y a conseille là-bas tout analyse. Il y a film qui me fait à jouer. Oh, il y a félicité Belvi, bravo l'écriture. Est-ce que c'était important, cher ami? Moi, nani. Est-ce que c'est important? Il fallait Chérika pour féliciter Belvi. Pour la vidéo, Chérika, tu vas dans le bâtiment Azar Bakouk. Oui, tu vas Azar Bakouk. Mais pour Nanga, à comment déjà Bakouk, pour la minute, on a poste na SB. C'est-à-dire qu'Azar Bakouk. Pour la poste na SB, c'est la fond d'Imassi, on a la Bakouk. Tout sur la BPB. C'est la fond d'Imassi, on d'Imassi, la paix sur poste. Il y a des normes, il y a un trésorier. C'est-à-dire que normes, il y a un Bakouk. Bakouk. Pas on dit ma poste na kata SB, il faut dans la Bakouk. So za Bakouk on dit ma poste. Te banandeni. Pour le bakete abamona nga. Tout le monde va pas Serge Kounia à Bel Art Télévision, va pas aller. Pourquoi on jouer sur la SB? Parce que baza engagé. Baza engagé bango.
bana ba poste na kati ya belle télévision et permettre bango te ke baya ko jouer na kati ya SB parce que il faut ba protéger ba poste bango baza nango kuna ndenge moko mpena Sherika il fallait protéger poste oyo aza nango na kati ya SB il fallait protéger yango et yo un bon matin tu te réveilles tu viens il y a fait la bifa analyse sur film qui me pèse ça tu peux jouer bravo belle écriture patati patata. Est-ce que donc mbendoko na ngai omoni biloko ngai na komo tomboka na komo loba place au mams limbisa na tout cas le fond na loba mams place au Sherika Tumba joueur na kata FB je ne suis pas contre Sherika mais je dois les il faut na loba je dois avouer plutôt mambo wana place au Sherika joueur na kata FB Zuma Tumba jouer place wana te question. Place au Sherika jouer na kata FB Zuma Royo jouer on a te mais Zuma pas artère Miss Lolo aza actrice toi tu crois que bango bazara na posa jouer na kata FB te baleka na kata FB te si bazara na posa pe na beve un jour que basila benga bango baleka na kata FB ba place au Sherika zo tourner wana mams oroti na biso pe Zuma tourner te mams. En tout cas, il faut dans moi véri, attention la PMB. Place au Sherika veut tourner parce que Sherika, on fait les lots bien, tu as une hypocrisie, n'a pas de bon bakambouté. Et puis, dans un banquité. Non, on a bon batté. Bon, et on sait le roi qu'on sait la montée pendant que yo joué dans la FB, mais il y a bien de discuter. N'a évité, on y a qui qu'on le bako koumi sa belle vie parce que intérêt dans moi c'était quoi? Oh, il y a aussi une analyse sur Belgique. Sur film, qui me pèse, on ne tourne pas Belgique. Pendant que les gens disent qu'ils ont besoin d'analyse. Nous avons une mémoire à Bakou. Nous avons dit que le bandeni. Pendant que les gens disent qu'ils ont besoin d'analyse. Sherika, il fait analyse à Nini, Belgique. Soit disant film qui me pèse à tourner, film qui toko, écriture bien. À quoi sert, cher ami? C'est pour ça que dans le baraba, tout ce sont des hypocrites. En réalité, les choses, il y a un FB pour la visibilité. Namouté ma boye qui va porter peut-être un bon si la namouté ma bazar nangote. Il y a un FB pour la visibilité. Niki mouton teni babakou ruguer que babakou basay babe mouton na ofinga e andoki. Babakou ba na raison otombo ba na raison oloba. Pourquoi musi bango nini Sherika Tumba. Ayo fait là film wana soit disant bino opeki bon et alors retourne la vérité. Celui qui tient la miniature, tu tiens Davina Moutou Mounene. Bon donc comme la vision dit bon tiens Davina té surtout babakou ke. Bon tiens Davina té, bon yon la Davina, bon tiens la miniature té. Mais Sherika parlait ya film na bango. Abakou. Merci na babakou ko baba mati batomboki. Merci na bino. Na moni pe bino boza ba vrai abakou bolinga sila. Parce que ba faux ba bato ba soutenir vidéo ana ba vrai ba bato batomboki. Parce que bon ça côté la miniature té. Côté la miniature, non miniature comment tu as fila na fila. Si na fila comment tu la miniature. Na tu na ko lisu ba bilonga ba touté. Tout ça pour protéger si la pona royo kabilo babakou. Mais acte Sherika posé, c'est bien ou eza mabe. Banani veut encourager Sherika. Pour Sherika il a dit que bon moni nini boye, film wana boye, des belles écritures et leur boye ya toi nango besoin té. Lobela SB. Pour yo, na peut exemple ya papa ali na papa Serge. Baza na poste na kata S na kata Bella télévision. Au moins déjà papa allait ailleurs jouer ici na kata SB T. Parce que ba na poste kuna. Il faut pas protéger poste ba nango, contrat va signer la Belgique. Mais il veut protéger Sila, protéger contrat signer la Sila. Et bien non, comment des fois on a Kamorabino hein.
Je vous dis franchement, des fois, à Kamwabino, je me demande quand vous faites ça, vous savez, la monde pourquoi? Moi, grâce moi, ngoli si la benga rabino na SB, même c'est benga la biso pe Zuma. Pour poso Sherika ko jouer Sherika do jouer na kata SB, Zuma pas ko jouer ngo. Benga la biso pe Zuma, to mona Zuma na kata film SB. Ava acteur mam, carrière na ekufa. Ava acteur Zuma. Miss Lolo, ava actrice. Bah, je me rappelle bien ma casse. Moi, je ne crois pas n'importe où Sherika Zali. C'est vrai qui fâché qu'à l'ombo. Elle n'a pas dans le Belgique. Jamais. Jamais tant en auto. Et ça m'a été. Sherika, ce qu'on a bon terme na belle vie, hein. La qui t'a mis ce qu'on a bon terme na belle vie. Belle vie, on a bien fait bella. Pour bando, il a rejoué na kata SB. Na mon a reçu na bella télévision. C'est-à-dire que yon a belle vie. Belle vie a son boka boya yo. Donc là, c'est bien que yo on y est mis comment ba hypocrisie moko boye bozara nango te yaya. Te to sur la pembe. Te. Te. Oh ben non, yo ozara chaque film na belle télévision ozanga raté. Tout le film ozanga raté. Mais lelo et comment na kacha depuis comment na SB. Attaque pe la belle vie ozara lisusu te belle vie benga roté. Pour yo jouer na kacha belle télévision. Et à quoi sert ya aussi la belle vie analyse pour na retombola ye pour que ça ni abengisa yo tout est ayo que l'homme m'a donné quand on comprendre en monter jusque là asa ndeki nini tout sur la télé pour benza ça ndeki nini elle a mon analyse babité bravo Chérika merci beaucoup très belle analyse si benza ça ba mbouwa ne ba chaîne ba faire ba analyse bazati ce qui oyeba qui est, tu vas être au milieu, église au milieu du village. Papa, il fallait jouer. On appelle tout exemple à Pierrot. Pierrot, c'est église au milieu du village. Pierrot, c'est église au milieu du village. Bah, papa, JR, Mandjete, on a église au milieu du village. Veut dire que bah, jouer on a FB, bah, jouer dans Bella Télévision. Mais yo sont commis déjà côté manque. Veut dire que protéger place au commis. Protéger yango. Pourquoi on a bien zéro issue sous pour moi on a déployé na SB. Et puis film ni yo fait le analyse. Film oh moi no salité avec une peso yo ayaki afi tala. Oyebi un moment na ngo que si moi aussi là, la vigilante. Na ndinga mabete. Bato bazo entouré balingi yo te. Vérité, je vous dis franchement. Mais on dirait bato bazo entouré balingi yo te. Pour bato balingi yo. On y a été l'heure mort, mais pas blessé ma faille. Parce que la minute, nous les abakous, toi, on est blessés. Après, abakou va tomber. Oh, abakou va tomber. Qui c'est tout ça, rabaz, ma bombe, c'est tout ça, rabaz, tout tomber, moi, c'est normal, c'est juste. Et là, on tombe dans ma bête, royale, tout tomber, quel yango. Yo, on finit la visite, parce que tout tomber, car on est logique. Mais il y a un mouton, oui, parce que le mouton, on se fait l'eau quoi bien été. On se fait l'eau quoi bien été. On se fait l'eau quoi bien été. Tonton, on sait le bien que ma casse n'est qu'une dabo, en tout cas, na contre yo terrible. Et puis, na n'importe saranaté. Pour ça, il y a bien té. On sait le bien té. Peut-être même sa monité, même c'est Chérika, à ça, il y a bien té. J'ai envie de dire qu'il y a besoin d'analyse vite. Si on sait l'analyse à tout le monde, c'est là même Mimi qui a fait analyse. Pour bon, comme un film. Ça, il a Jérémy analyse. Jérémy pas comme un film. Analyse, il va y avoir pas belle vie.
nazo akanda webi na so ndo akanda mafuta e matanga na koya ko déborder merci